na pesika conseil na bayaya na biso mibale eloko eleki tika ezate. OK. Eloko eleki tika ezate. Soko mono zo sala likambo zo simba te. Tika donc izonga penda sima. Yango lo pete olo bana ejoka. Donc soki likambo simbi te na ba shero na so zo vivre na bango. E simbi te ejoka tika. Po muta kokundwa zate. Loko na ngaza artiste comédien na botama comédien akufa comédien. Ata bateka ngo 10 000 kwanza. Pour na matanga ya président Jani, il fallait normal na so nini makaro. Bandeko bazo soutenir pour na Jani Fire ndenge bembeko ya bolela ngoko na biso beto lelo na kati Angola en tout cas tous ensemble Lokola signé un marqueur attaque artiste comédienne tous les comédiens to comédiens na okufa akotika te akosoutenir na bike ndenge a soutenir matanga ya mama na Miraesa poza mwana auto ya groupe Miraesa c'est bon bomba ba image wana ba salité wana ya ko finga finga ba mutu mobo ya utine ka venham ver séries, que venham ver émission. Eh, monde entier, Gemidor TV, Bodore Yango. Gemidor TV, Balobi et Longo Libiso, n'a pas si tu vas naître là. Tu as une place à côté de l'image à Malam, place à côté de la théâtre à Malam, film à Malam, événement, Gemidor TV, moi j'adore. Nazo Dore Yango, le Kona Doraka, Mbetunanga, Gemidor TV, pour s'abonner, pour s'adhérer, pour vous aller dessus, Gemidor TV, n'adorez. Gemidor TV, et l'andabiso tina banda. Todos os angolanos que estão em Angola de 20 anos, 40 anos, só tem um canal para você saber do teu país, do que se passa no teu país, é no Gemidor TV. Ya mbote na communauté congolaise, bon dia ou bonne tarde, na bana nyoso ya Angola, awa toza na Palanka. Toza na Palanka, na pesi bino nyoso, ba mbote na bino bisika bozali, toujours ndenge toza na actualité na biso, to na message ya kopesa bino na liwa ya grand frère ya Jani Fai oya uti otika biso. Alors tozangaki te kokita na Palanka po balobi référence na biso na mboka oyo eza Palanka, toponaki awa na staff Gisèle Mananga esika oyo toye pona koluka mwa ba information po bato bayebaki ve Jani Fai ata na musika ata na pembeni bazali toluka bango. Na profiter kopesa bambote na ngai ebele epai ya boss na ngai Deonzinga bisika azali na pesio bambote na kati ya Suisse na bosanité Serge Bwana solution papa solution pesa ba solution Junior Timba Makolo na États-Unis d'Amérique na pesio bambote elongo na organisation mobimba ya ONG Timba Makolo oyo ezwi makambu ya matanga ya Jani Fai en charge na Junior wana na kati ya Angola balobi ONG mutazwi charge ya makambo wana na condition eza nango ka mokie eza nango kutu condition te mais bandeko boye bagara ke esenga foto tambola na droiture esenga fo mutu tout aza na macaron nde tolobi mutu nyonso apesa contribution na ye ya 1000 kwanza na 1000 kwanza wana to pesa o macaron soko melaka sucré to pesa o de sucré soko melaka bière to pesa o de bière nde kaka ezalaka vraiment la pesi sous bambote ya batu tout oyo balingaka biso bo s'abonner massivement na Gemidor TV place au makambu eye en tout cas toza awa na Palanka ba o ba yebi Palanka awa toza na rua oyo ya administration okita tina sekuna tina administration mais awa toza na staff ya munene ya Gisèle Mananga. Et si on a mon de 16 plus, s'il vous plaît, au Poussana, mbote na yo boni.
Bien, mon président Fandé. Merci beaucoup. Et ça n'a bien naza des passages. Nabi qui biso tozala parcours ya makama président Jani Nenga Koufaki. Mais la sadana qui était ngana bino tokuta na journal lelo liboso ya restaurant Tomalewa ya Gisèle Mananga et ça ngana na kutana bino. So na ibite tokuta na soki poso za ndengeni. Merci beaucoup ngakutu motuna ekozala to monyomba mona badge na biso est-ce que ko yebisa batuté et loko osali ndenge nini pona kozwa badge o po bango pe basala ndenge yo sali oleke ezala o gauche droite te loba ndenge nini pona kozwa badge oyo so na kosi eza mabeli boso nzambe na bike réunion salama pona matanga ya vena biso Jani nga zala kite mais tant que na sali croisement na bino na kutana bino loko la vie Jani aza mutu mutu aza artiste aza reconnu na monde entier loko la makaro oyo ezoteka na valeur à 1000 kwanza loko la aza artiste comédien na botama comédien na kufa comédien ata bateka ngo 10000 kwanza pona matanga ya président Jani il fallait normal na so nini makaro o naza de passage na kuti makaro ya président Jani loko na réunion zakite bazoteka ngo na sombi yango dans mutu nezo etangami ke aza artiste comédien to oza fan club olingara président Jani to olingara ba comédien poto la président Jani mage matanga kufu na poto kalate ezokita Congo Kinshasa na RDC kuna olingi o participer na matanga ya président Jani makaro bato ngo moins cher eza facile 1000 kwanza ozui makaro omelina de bière omelina de gazo so linga de gazo linga bière mais ya mutuya etaki artiste comédien pona matanga président Jani ne koraki tena lo batem mo loko mage na sali promotion makamto sa pona makaro o président Jani aza moto azaki motuya na ba fan club et puis na biso ba o ba descendant nga o 16 plus malgré na uti pas président Mundweri pas président Sobe et pas président Gaou et pas président Kisita eza muchopo na bino kaka so la ya okende viki na ebike chic choc lo yenge nouvelle yenge Lisboy bazabana o ba mipa ya papa na biso ngadeda nga papa de koko lokola président Jani azalo la papa na nga po Mundweri na ba Jani baza promotion moko donc président Jani a kufi azalo la papa na nga na ko kite jamais matanga ya président Jani ngala mona tena so makarote donc mutu nyonso neto zala Congo RDC Congo Brazzaville bana poto biso pe anangola take ba comédien to se laisser faire to za toujours pour s'organiser pour organiser matanga ya président Jani et ça linga bien pour tout muni pota na ngai na kutana bino et puis pene ya place oyo dona na biso miraesa amane ko répéter ah oui ça pas Gisèle Mananga na en face bar wana Maisha miraesa ah répéter Maisha dona na biso miraesa qui est nous repose en paix en or répéter wana et puis kolo restaurant au Gisèle Mananga azabe mwana oyo amane ko jouer na groupe miraesa donc ça linga be tina le na Jani s'il vous plaît soki na nina loba moi bien Gisèle Mananga o bando benga Mozizo azalaki wana tolelaki na Miraesa banda e bandeli ti jour oyo to matamutuka to kenda na ye ti na lufu akomi na lufu atiki biso to continuer na corps ye azongi boye po na organisation su ya matanga awa en tout cas alelaki vraiment ndeko na ye na motema moko continuer na yo continue ya wana Mozizo Asia Loba, lokola signé marqueur attaque artiste comédienne. Tous les comédiens, tous comédiens dans Koufa à kotika te à soutenir. Nabi ke ndenge a soutenir matanga ya mama na Miraesa. Pour ça moi na autre groupe Miraesa. Ndenge a soutenir matanga ya Miraesa de A à Z. Ndenge pe à soutenir matanga ya président Jani. Mais azaye mon côté, Mozizo aza artiste comédien ngai pe na ndenge na ngai ta artiste comédien pe na bato soutenir nga. O bazape na soutenir matanga ya président Jani. Naza masala ngai yo na vani mpanzo na biko zawana masala biko zawana et puis président Pinto les gars camionista naza bato soutenir nga président Pinto les gars camionista naza pe na pipi musada bango na baza ba gars camionista bango penda pour na soutenir matanga o pour na nga sire certain ba soutenir yango. Bon biso message eza boye pona makama matanga totala yike batu ba pesa ba contribution trop na ba matanga créer ba désordre ndeko na yo grand frère na yo famille na yo Junior Timba
oyebi ye quand même alongwa pe mboko aza na États-Unis. Ah oui oui, ana États-Unis. Nde aye kotala nasala ONG wana ebandai déjà ko résister na Kisasa depuis 2020. Nde amoni ke na montango pe kotoyo eza na ba mamakamba mikanda mais Vejani akufi. Nde alobaki ye moko azwa charge ya instrument na kapo moni batie libanda ya junior. Alors yango asenga yike po toza batu po tozala pe bien tosala macaron oyo topesa yango batu na 1000 kwanza wana bapesi yo gazoza na yo parce que des gazoza déjà c'est 600 kwanza donc eza nango na bénéfice moko te oyo batu baoluka wana po namoni batu déjà bandi koloba ba n'importe quoi tout bénéfice ya nango te ezaka place batu baza faux ordre ezala yo yebi na ngola o so batu basala eloko ya bien toujours batu pe bayaka ko contredire yango bazalaka mettre occupé binote parce que bo sala déjà publicité c'est bon organisation et kende nango déjà kitoko ngala osenga kaka yo faut pesa pe osala pe annonce na batu na yo batu otangi ba kombo biso za ba artiste to vivra déjà bongo soki Pipi Musada ou ba camioniste ne so bengi ana aye alobi ngana sombeli bino 5 c'est to boya te mais to boyi contribution o ezalaka ke tozozwa mbongo ya mutu na boule ke to de la famille na ye or ke biso moko to kolia parce que to monaki na matanga ya mira esa tout le monde batu bazwi ba garantie na matanga ya mira esa batu basali nazo ebisa yo batu bazwi ba mbongo na ba poche ya batu na ndenge ya ba aventure te alors to boyi makambo wana soki olingi kosunga biso na matanga oyo numéro na biso eza wana obengi osombeli biso bozwa sacha mai oyo bozwa gazoza bozwa nini na ebite contribution no rolo ba su nini obakisa maloba pona kobenga pe batu oyo bako somba mai bako somba secret ezala bien pona obakisa na zonga na likamu ya grand journaliste na biso na poto na États-Unis na komba Junior Timba za journaliste mais en même temps azabe présent azana groupe n'est pas théâtre yé makambo salaka il fallait qu'il pas azala artiste parce que Junior Timba azana mutema bolingo ya boboto lokola ba mécène donc azo sala yango po azana bolingo ya baninga aza artiste mais asama lokola prêtre lokola mécène donc pas Junior Timba zali kolo apambola ye na bakisaka bo Junior Timba sali na ba ido a contribuer na bike o Junior Timba raté à part Junior Timba il y a ça ko artiste mais azo sala yango boni so na ba prêtre biso boka mabanga ngazo ko annoncer loko auto sala o na ko senga tanto aussi ça bo boka boka na ba prêtre o ngapela lobelaka na ba nazo ba la boss na numéro 1 o ya linganga makasi boss na numéro 1 o ya linganga makasi na komo ya Papi Miala Sonangol moté mama iget azoyoka na bika soutenir ngai ba boss na les gars communistes na komo ya Pipi Musada akozanga te soutenir ngai masala na komo ya biko communiste akozanga te soutenir ngai Pablo Kini malgré to bike akoma ya biso nyonso mais pesa zali mutema ne faut tout ayeba ke avant pena comme nga Pablo Kini na banda pena 16 please wana na crédité na baka pesa to bandela vena nga boss de boss Pablo Kini grand déclarant les grands déclarants oyo mona liboso oyo mona ndaku na yo oyo comédien oyo bengisa na ndaku na yo oyo pesa makam o participer na anniversaire groupe na ngai na ba répétition na pas Fatou Boafida Pablo Kini les grands déclarants tozara na yo oza ba comédien oza ba joueur oza ba musicien papa oyedayi biso na matanga ya Miraesa na mama otokomi na tour ya matanga ya président biso Jani ata to tina mbongo na Congo te biso ba comédien na yo otoka na Angola to ko sala matanga na ndenga Angola na Junior moi le P o meka ko soutenir biso so pesi biso e ko sala bien parce que ba prêtre ba belé biso to lingi te to zwa mbongo ya batu po lobi ba otangela c'est plus to pesa ka mbongo omoni yo na yebi yo na makambo ebele osimba pe bambongo osala pe makambo ebele mais so moni ba beta liso na OK te aliaki 50,000 kwanza mo ekitisa yo batu wana basomba basunga biso na basombi eloko batie wana on comprend toi na posa ya mbongo ya moto te contribution moto te poto rotinda jamais contribution na famille ya Jani Fay parce que tokenda ko tala ndeko na ye papa Edo Fay biso do memela ki enveloppe ya mokie pour afuta ta transport amela mai na nzela donc c'est ça quoi
nayebi te mpe so oza bambote moko ya opesa bato mpona kobakisaka bato ya soutenir biso avant tiere nazalaki na bino quelque part nasengi nafe na biso Tchombele mokonzi ya bacontener Tchombele contener motema mama Amida Chati papa na héritier ve nanga Tchombele motema Amida Chati mwasa mbichi papa na héritier oyo matanga ekweli biso attaque artiste na bino biso artiste na bino tozo lela na mukie oboko sunga biso tokosala matanga na junior totina mbongo na Congo te ya biso zake tolela Janify na biso awa na ndenga Angola me na ndenga junior toza na mukie o toza na ngome ko kate poto yamba bato na biso me na mukie na bino na obiso toza nango so to sangisi matanga yolo kapena bien président Fande. Merci 16 plus oyo oloba est concerné côté net ya ONG Chimba Makolo yepe azana organisation na yendenge zarame artiste ba vivra nde boye artiste pe fois ça l'appel na batu na parce que ve Janify azam mutu oyo asala mingi na monde ya théâtre soki lelo ba star baza belé parce que yé pe a poussa ki bango lobby bazala lelo yo o bazala lelo. On comprend. Donc ils ont battu mususu balingaka ye par misusu pe ba na quartier na bango ba otika te ba oloba non faut soutenir matanga wana yango moni artiste na biso 16 plus a beti pena c'était beti c'était na batu o balingaka ye bato ba soutenaka ye ba ya ba soutenir Tchombele mokonzi ya ba contener na mama Amida Chati en tout cas jour déjà na zali na bino et salagi bien na caméra la ngana pesika mbote pa ya Mulumba caméraman réalisateur le trépied oui le bon estime caméra mais le estime le roi était trépied a bouger ta ningana te Mulumba le grand caméraman na bien le bon trépied aussi au trépied mais ils ont bougé te aux danger oui batu ba tuna nga image ya kitoko boy Mulumba za déjà awa tango mona la chaîne oyo ya Gabriel Bolembo mama tumba moto asimba yi makambo image wana ezande Mulumba oyo ya biso awa mais ko kende te pour la monive na biso joka na monive na biso joka ve pardon yo zara musika na biso te mbote papa mbote mbote ya trop tozana pasi na mitema po monio awa pa ya Gisèle awa Gisèle Mananga wana petit sœur Gisèle petit moko amba biso na bangola oui olia non oui elia na ngai bon Gisèle amba biso bien bon petit mot respect alingati ba vine maleka ko vanda zo moko mela on aurait moins un passeport rouge oyo azolela na biso ensemble na France kuna pour ça Tchombele bambote ya trop tozana pasi pona Janify matanga bo eleza wapi bo claircir biso po yo artiste ya munene ya mboka oyo. OK matanga to tchana junior ONG ya Junior Timba et soutenir biso en tout cas merci Junior Timba sikoza nous amba peso makasi en tout cas ONG mbalal biso na mona ONG supporter biso na matanga inscrimer zali tout salle auto na ko kangisa bambongo po to dépenser tout monde a bomiso dépense wana au son macaron à 1000 kwanza vous avez na droit à bière na yo. OK c'est bon na sepeli OK mbote pa ya Casimir Maungu motema lisi kumesu pourquoi pas na il y a la Bernadette motema Ida Fumu petit nanga Zulu na kati États-Unis j'ai deux Mercedes docteur Marcelo Sadi le savant noir. OK Bozé belé bino soba bona solution osumba makaro sombeli bango groupe étoile ba makaro sombeli nga makaro te bona solution eza pasi na osala nini atokoma ko kabola to sali flat hotel nini ato beng singate mais non c'était pas beng singate za famille toujours na osala nini biso zaka toujours na matanga na ko luka pe bato ba ko lelisanga pe na matanga quoi pour tous les lapins matanga na biso na Angola bien pour bokasi nyonso tout to pesi pa ya mama na biso mama mokonzi mama Denise oyo atie loboko ne pa tie signature ne ebembe ya Janice uta poto et ya Kisasa en tout cas maman Zamba pambola yo loboko ekabaka toujours ekabaka donc sans tato motombele pona bino boza bana mboka tozana sima na bino to soutenir bino mabe moko ezali te
Maman, merci en tout cas na likansozo qui soutenir biso pour tout la qui gauche à droite pour bembeya to le la panani. Telle mireza. On appelle leki on a une ndako bandi théâtre à kufi biso moto tiek ba maboko. Ni soutien moko bimakite o ya député ya nani azate. Biso moko mireza sepeli sabato. OK, ka biso mo bata théâtre to bundi na ngola e bembe bimi Congo pe bata théâtre sani ba lelinde de kona bango. En tout cas, merci na bandeko ba kundaki miraeza. Merci na bandeko ba soutenir pour na Jani Fire. Ndenge bembeko ya bolela ngoko na biso to lelo na kati Angola. En tout cas, tous ensemble. En tout cas, ba mbote trop na batunyo surtout tout. Kadika dimanche choucha lumière, mbote trop double poche donc ya zanga kate quoi. Pourquoi pas na pesa mbote pa ya nani Junior Amorinho. Ah, Junior Amorinho. Donc, nani Edombo leke belé donc. Quand on est au restaurant, tout le monde a eu des choses au lien, na kata ki ora pose au lien, qui continue au lien ma desuruna. Ave. Salva bambota trop salva. De salva za sona pese mbote te na ba problème salva. En tout cas la pese mbote za no shungu me. Alors ma pesa. Pesa salva mbote le bele na lingala na pese mbote na portugais. Boa tarde. Vous comprenez na cadre ka ya ambiance ya musala na biso nde to sala ngo na ndenge ya ba palanka pour awa to na palanka awa to na ezakaruwa nini Saba entrada ya Saba to wana journaliste pardon so na bosani mutoza mabe le directeur Anissé Mayele oya ka funfu en tout cas ba mbota trop ndenge zo soutenir biso awawa en tout cas Anissé Mayele OK en tout cas merci en tout cas JC Bosisi ba mbote ya trop en tout cas yo tika ka biso te changer na biso OK en tout cas merci na sepeli en tout cas na batuni so ba soutenir biso mbote na mutuni so bayo. Yeah, merci beaucoup. Tu as commis déjà pene ya aussi sa émission na biso 16 plus. Na évité au go baksali lobanini surtout pour na non il a problème que surtout faut loba mingi pour na eloko oyo obeta pe c'était pour na bateau balingaka yo. Bana pe ya groupe na yo bazali. Ande to moni Serge Bwana solution apesi solution a sombeli bana les étoiles mobimba. Est-ce que yuza na bateau te ba ko sombela bana yo ata 20 macarons, hein? Donc pour le respect à président Gianni, on a un président pour bango baza ba faire na biso bambiaka. Pour le président Gianni, malgré fête ba préparer, mais maintenant a jamais ba préparer. Mais nabi ke nzambe kosunga biso na bato ba meka soutenir groupe na ngai pe pour la ngana bossa ngana remercier nanu ya liboso nanu ba konza biso ya RDC ba Kolomboka numéro 1 na président biso Fati Beton Félix Antoine Sekedi na mwasine Mama Denise Niakero ne ba zui idée à Rolongola et Bembe et Outa Poto et qui est dans Congo RDC. En tout cas, il y a pena et marqué en race Maman Denis Nyakero Oumela na Ngwene na Oumela. Pour na baksa a peine Angola. À part ba prêtre de boire à mabanga, tous appellent ba maman nganda. Ba maman nganda cela veut dire bateau bazana ba bar. Bateau bazana ba bar o patara na kati Angola. Na otanga na mutel boso ba soutenir biso na komo ya Olga Mbambi. Olga Mbambi maman na de gauche. Maman de gauche Olga Mbambi. Mituna na libota o Yesu ya me alenza mama o ya yanza mamengo me alenza mama o ya yanza mamengo me alenza mama o ya yanza mamengo melea ba
nsime naleli mwana na Dawidi yo kila ngai mawa yaya mwana na Dawidi yo kila ngai mawa yaya nalingi na mondanga nalingi na mona bika mwana yo yaya nalingi na mona peke mbona yo yaya asa bakopekisa ngai na kuganga ata bakoboya na kuganga yaya nalingi na mona bika mwana yo yaya nalingi na mona peke mbona yo yaya yaya na ngai yaya na ngai yaya na ngai o Yesu yaya yale yale c'est mon ngai pelokola asimeona ngai pelokola asimeona nakokufa lelo te o yawe na ngai kino na mona lobi koko ya na Yesu amen bilaka na yo kokokisa makati na ngai. Merci beaucoup. Na cadre ka ya repesa bino ba information. Ah tout justement Maman Gisèle Mananga bisiko to yaki na staff ya Mozizo na moni ye moko pe yoye. Maman Gisèle bonne. Ya bien papa. Ya to yaki vraiment na staff na awa pour na kozwa quand même ba information pour na rotuna moi mituna ndenge zala kaka to kutaki yote. Mais le roi to monio et sali pe kaka bien. Bonne santé. Ya santé ça bien. Ba activité kende nango bien. Nzamba batela vraiment yeke bien. To monio na macaron awa. Idée zanini macaron ozongo pendenge nini. En tout cas vraiment na pesibino no nyonso mbote vraiment ba yaya na ngai ba mama na ngai bande kondianso ba na travailler na dona na ngai mira esa na pesibino vraiment mbote na kombo na Yesu. Vraiment macaron o ya papa fa na zuango vraiment na réunion na juniori kande tolobaki opesi mbili kwanza ba pesi o macaron ozana mois de cerveja ozana de gazoz na kati. Donc organisation ezaka bongo a tozana ministre contribution te contribution c'est ka macaron na biso oyo tolati yafa na masanga o vraiment yo komela na sepel makasi nde nazomona bande konyoso na TikTok na Facebook nde to sala makambu ya jani vraiment ezo sala biso nyonso esengo malgré za mawa mais eloko biso nyonso tozo sala vraiment ezo sala biso vraiment passe eza passe makasi kobungisa ba actrice minene bo ba okende eza passe makasi donc na za vraiment souci na ngai comme na dona donc il n'a raisonné ba yaya wana mingi mais nzamba zwaka lokumu parce que zanzela biso nyonso. Donc tant to ba azobeta lisolo ya la dona c'est Miraesa Kotina oya tika biso o azapena ndeko na ye oyo ayambaye na mabelo ya palanka pe aza parmi artistes oyo baleki na kati ya groupe ya Miraesa. Donc nangaka na yeba est-ce que na vie na biso na vie normale boyo yebaka ya Janify. En tout cas na vie réalité boye na yebaka ya fate na yebaka ya fa na nzela théâtre mais lo lenge na sangana kana do na Miraesa nde na yeko comprendre penda que Jani très bien. Donc na yeko comprendre que yaya nanga vraiment. Donc yon na loba na sens o Miraesa me mangai na basket nyonso. En tout cas so likambo ezali loba Gisèle azalate. Donc so na zapenza na kati ya Luanda ana okike kinganza sali bo. En tout cas Gisèle mananga soka 10 fois na tiete c'est que naza motema mabe. Donc maman wana akoti sanga pena na elongo pona za na bino ensemble. Yeah. Mais par rapport ya liwa ya ndeko na bino ya mobale ndenga kufi na poto conseil nini okopesa pe bandeko no mibali baza lokwa batu lokwa ba ve na biso ba echoka. Peut-être pe eza pe conseil kaka. Au PCP conseil pour te éviter à marié ou comment? Vrai na liwa o ya papa mso Jani na pesika conseil na baye na biso mibale loko leki tika ezate. OK. Eloko eleki tika ezate soko mono zo sala likambo zo simba te tika donc izonga penda sima yango lo pete olo bana ejoka donc soki likambo simbi te na ba shero na so zo vivre na bango e simbi te ejoka tika po amutako kundwa zate donc yo to visa ki oda soko zui problème na Luanda futa tike zonga Congo po awa makambo no zate. Merci mambo te kaka la 2 personnes ou 3 personnes.
Vraiment, naza pena na minga kopesa bato bambote belete. Na pesika mbote na famille mananga nyonso. Na baye na ngai, na bana na ngai, na pesi bango nyonso mbote. Na pesi susu équilibre tellement zate mais azora moi libanga ne po esala moi bien. Équilibre onde kono mozizo mananga. Donc nga pena na l'équipe boye pona sala interview ya bana nyonso ya dona mira esa. Donc na pesi bino nyonso mbote to lela ya fana kimia. Merci beaucoup. Torozan la te kozol ce jour à matanga. Merci vraiment zongano la musala. Na profiter pour pesa mbote na famille Mbumba, famille Ndamba, famille Mbenza, famille Mampuya, na pesi bino nyonso bambote ndenge zala kaka po esala bien. Na bosanité Jérémy Pilar ya ba Pilar, Jérémy Pilar ya ba Pilar, yo fo zala kaka toujours pene afin de ça. Na bosanité les grands changeurs na kati ya palanka oyo, tonton Lumbe, yonde makambo babi makambo ya mbongo totikela tonton Lumbe toujours. Papa Gravani Ndongala Bikende Bizonga Brésil et Loro Pamba ici qu'on a pesio bambote boye baketozaka na mode ya matanga na sepeli vraiment merci beaucoup nazasir na opesa bino suba information lelo to ana palanka lobi to za pe na mabor lobi to za na Petrangol lobi to za na Rocha to tambola partout pour na rolakisa munene ya artiste na biso nzambe kaka ye moko yebi ye mutapesaka ye moko pe mutu azwaka donc courage na famille total à gauche droite c'était to kundana no ya Janify o ya sepesa yibatu nyonso na mokili ba artiste nyonso to za toujours na contrôle to yeba nini oyo to sala nini oyo to koloba po ndeko na biso akundama na ndenge ya malamu. Merci beaucoup Mulumba tokende na biso likolo